de papier, Elengi à Congo, Glody Asika, la mignonne, la mignonne, et Tracy Belenga Pro. Mazolela, Tracy Belenga, Mazolela, Tracy Belenga. Merci, chers amis internautes qui nous suivent de partout. Adam, www.elengiacongo.tv.com par rapport à idéologie. Le lot dimanche le 18 septembre, donc par rapport à G. Comme le devoir nous appelle, Yakosa Lango, en respectant toujours l'éthique et la déontologie de notre travail. Je reçois pour vous, c'était vraiment difficile. Je vous l'ai dit, c'était vraiment trop difficile de l'avoir. Mais comme je suis Adam Soulouzo, le monde en Nzambe jamais rata. Motona tembe na bango ya presse yeyo. Et enfin, nous sommes là et on réalise. Donc, je reçois pour vous échappé Nzita, l'homme de Mobobé. Nzembo na yemoko, mais pour nous rejoindre comme il passe. Allez-y comprendre. Donc, Nabi que Nora Digital qui est derrière la caméra, il me donne sa prise de vie. Oh, moi, c'est Sika. On a déjà échappé Nzita musique na l'homme de Mobobé par rapport à l'idéologie. Nabi que partout na banda kuta ba l'homme de Mobobé. C'est Pelmenga dans cette émission. Je ne suis pas content par rapport à certaines choses où échappé Nzita yebi mais certaines choses où échappé à yebi gangana na longwe penza na lo bango pareillement merci hein. non c'est quand on annonce nos personnes c'est que ça ngaï tu es bien est-ce que c'est lobby ngapi na lobby bon yoko choqué abe moi muke c'est internet malheureusement t'es na. Voilà donc allez-y comprendre, c'est l'ambiance de cette émission. Nalingaito Bandango Bongo Po et là Moussa vraiment Jean-Ondé Zaralui c'est mon frère. C'est une famille déjà plus que la famille. Les Alanama Moussou oh les Ayandou les Koutou mais les A Yamamouka Kao ya Jekande tous à l'arabo donc mon échappé vraiment c'est mon échappé et je suis son Adams par rapport Yandé tous à l'arabo. Merci. Boni Dieu sait de en forme. Mon représentant valable zo mon nsoma mboyo ke kitoko e bon pendant nga bo santé kitoko mamuto kitoko mo bobe na temps donc nzi moné bimete merci nana tunio maramwa la tena tuni mamba J7 papa to yebi ko za na nzembo na album nzembo kitoko mo bobe malgo yemba mabe mettre yeba on ka côté kuna par rapport à ndenge ba peso chance de po botama et wale lobi kanga nga yemba mabe on a fait beaucoup là, on a fait rigoler les galactiques. Est-ce qu'on est battu? On a fait beaucoup. Atia Koufa ko témoigner. Mission na autour bando ya mbabato ano. Faut que ngaiga na le kapuna CV. O mona yena tonda. Azalaki azazo salakaka. Pour venir mon bobé siko ba okimela wapi. Nanga mona okokote pour niveau komi mbanga na TV do bato tuna yambi. CV rien, yon des CV. CV zatin. Oui, c'est CV notre localité. Tsunaye, ngana boa kimiso par-ci par-là. Premier CV. Tsunaye fidèle de Castro de. Tsunaye 3. Au moins na bolingwe katisi bibale dana na bazitala ba plan. Yo troisième neza na ko échapper tete. Mata bisele ka jamais mon pico. Kasana c'est na tanga de ba plans so na yesu na banesco vote singa la venga na ebolingwa pole lwemba so ba ebisinga kutu nambwa omona tala ba foko ya sugeza ki panzili kolode bolingwe katsi bibalet bodle kuyena ah ce qu'on a ni logo eleke 10 mo bobetsa
Clé boba. Qui m'a mobobé en aussi maximum non la digital Nora tout fresh de Nord moi na poto solo moi c'est nzamba sali mikolo parce que na otala nozolo ba ngapi na zuka na copier amutako nzambe mobali to rotina c'est soi-disant pour me dire bien on mukolo nango échappé ba ndoki ba via bato na ebité na yeba na ndeni vraiment fa tika na ko yeba na yo na za bien échappé lelo fidélité fouti na kati ya Dieu c'est ya fait rigolo c'est-à-dire to yoka échappé na ba échappoté na ko échappoté to yeba soso ndengo lobi wana mais lelo Dieu c'est fouti yo nzembo ezaki na ndeni parce que na orchestre boza ba monsieur belé mais lelo les padres tali vraiment que non échappé musique na il faut soit pena chamo mo bimba peno yembi debiti ba intervention sur yasi mamenzembo na esala ki na ndeni puis les kai na ndeni au coron préféré gol au PC ba mbongo PC car po yo kabaka o teka baka olobité prise zoelo kwana pianga chan ezaki bongo non zoelo on appelle ça les padres mtambongo bongo mtatambla na Ferrari ya blé on a 20 chambres na kin Nicolo Tinase. On échappé dans simple échappé kaka. Et là qui tirage au sol kawat. Muni bazo abache kalabat bano bo mambo na milangia. Do boko da papier boko tina ba kisanga la main. To zuga il to côté lo au mode tirer. Donc ba tirer bo kombo échappé bimi. Là on qui cité. O tina ba saba kisi te. Là savoir faire na échappé mérité nzembo mamnalo ba vena nga bera do prince des amonda aebi. Baya dada baya chirigola baya bige na mérité chana ngai pour nga za bagarre na soda yo ebi tant bat ba olala nga na sa makambo ba olongwa yo zo longwa tant bat ba olongwa nga azaka fidèle mo c'est la grande nzembo ma po longwa to ebi longwa na kiwa ba oba longwa ba sa ba orchestre ba le ngani ba oba longwa ba kota pa bato ba le ngani voyage ba États-Unis États-Unis a développé terrible comment là États-Unis a son impact c'est attention au toqué ça on est dans toqué développer monter na facilité maka yo mobiso ba kenda sko États-Unis ba beta wa bien sang c'est pas si mieux ça pega États-Unis mais ngasko États-Unis on fona tinda petit na ngadi wa ak États-Unis tika die wa tozani na posa ba kinya wa kolingana ko faire déplacer ta na makambo bela ko sana ki tolo ba mamuna yo États-Unis ba ya bazwa bonne chance de battre aux États-Unis. Mais on a ce qu'on a mutu mo ada fort les padres. Na bi ke États-Unis ba Paris ba kosoma ba bateau, ba kosoma ba château, ba nene. Combien de fois? Hein? Combien de fois? Ouais. Côté pour nous otanga na combien de fois par Afrique? Ah ya valeur ça bon ngazara boy. Ngazara boy ta. Ba copie no banote ka bakar oyena ndole salimo ça ko pa ka de nazani na batambongo. Combattre bakate na batambongo ke mtu msomo tout le temps makolo nga lega de betape wana na lega betape ba loba nini ba rendez-vous dans ba dernier rendez-vous place à olala na lega mambo wana donc ya des jeunes mo atelengana ga donc te pour venir muto à stable à beba te atomuni na moyo mona ongenga kaka atomuni na buto mona zaka na temps kabira na mota samoko bo la pleine émission ça va bien malheureusement so ngaza mutu moni bakelelanga loboko à gauche so epesi à droite et bate ça ndenge yo penoza makamba beaucoup là ça son impact te ma ko bala funa te so na ke bona OK so na pesi wa ezake na ezake fete on a pesi na kuzu adam zo matono yo zo salabo $100 kaka ne fiske na ko benga o jeune ngo le colonisateur atindele mbamo 5000 na bengi Paul Lwemba mbamo atindele yo Lwemba oyo kande ba oloba na bengi Paul Bindu Musambali apesi mbamo moko so na kena ba Suisse na mona ba papier de Berne ba Janesi tantsunga putu motema mère na biso nita sita na mona ba trésor bozo chapitre yo kananti moi mo bobé mokie ça bien yo boya mo bobé ngo senga ngo basoso no boya ngo te po na yo ki ngo te sekonde na ngina yo kango mo bobé ninga iroji
ndonga e zobandi ngai ndonga kliana nga na wenze ya balingo sokotili milibuza mezana ngezana kapuna chamwi pourquoi ça sala semblant et pourtant natandelio Adams Bangana bena katango moi libangana côté wana katango pena côté nangana bena eyoka na utite do katango tala bat baolela ezaka na kati na longolo na remplacer mais na ko sala ngote remplacer anze moto somba na yo na remplacer ata moko Changata Andi Bokechu azane wana pourquoi yo boy na bon na chata mère na biso jonde to be bana pe libe la vue pe ma on pe sili cop on pe sili qui manager on pe sili mamuta Nora digital jour on pe na maman pe osani et sili par rapport Pepe qui bala viens mon avant na rabo échappé nini tale loko ngo sepele sio na bive sepele singa bi beti na ngai na linga ko trop zara no zalaka babinga bat balinga nga fort na vanda bosuna no tala na chombo na na kesa tala ba appel na ya baba obenga ocha baba ota baba linga yo sani na évité échapper bon to peut sa chance na mobobé boyembe on a nani yo moko to na orchestre kanzi na mokonza mboka Jésus le galactique le padre l'impérateur toi et ma sans crash toi et ma na soazo et ma sadir toi et pe na rumba ngo baboya ki me lelo demba ngo ekoti batutu ka odemba to yimbi na ye balotela chemo lo mwa muki wana jani pa chemo lo mwa muki si masko ebete siko ngada mutu mona kabula kalipa motere mona koma na ba 4 quarts na parler na bengi pe nani ya razwa tamol mwa di mezongi nani ngoloba ala mtakuzu kolo moto benganga ya kozota iloko wana ozala nango menzo no pesa no reverser nango na okotsa moni vero jendonga oya so to tade côté Rolls Ferrari donc likolo déjà yo le casco moi sco primaire no ba bombi yango ba bete sco lo moi libandi wana lo moi libando bandi marketing mama mo bobe po mo beto so mande batu bat ba so mabso de so mande po kalate ba so Rolls ba comprendre Rolls te gao Chrysler ba cheni na Rolls te Rolls pena Rolls beto vina biso ramboza wana ouais ya dom tambongo bon ko sanga papa chéri par na Rolls so ebite Roger ndonga ba na Rolls so ebi beti yo bonama rambo tundingo zana ba vitesse à G et pas faire quoi to peso combien de temps ndingo zala voilà na vitesse à G na marambo tuna ba vina wana zana bango et pas faire le train na combien d'années naza na vraiment naza tande bolobaka na viva gout na saki 7 ans na rien du tout molongwaki parce que 7 ans na ya arrivé 190 tango 190 te nazwa ngo pete tika mambo wana otosoma musio bandi ngazo bano oyo c'est normal sikoyo rêve nanga et comment en réalité tuna petit nanga de tolega na tali karmo na bia petit nanga kawo fona pe on a sepel nango obi réponse apesanga viu na dutarate adutarate parce que zabongo za bakar ba leader muso tambola nango na vie au ba leader muso ti lelo na bazwa ngote mais yo quand même ozwa ngo et puis vous avez bayer futa ko mbongo pe likolo mais ozana bakisi na yo son na kisi na ndi mango da force na ngai on est appelé secret na nga parfois kisi de sala nga pona zala mutum dana ndepo ngako tu fie beaucoup lo esanga seri wana ba chemin ami balé wala bana soko pona nzela nzambo polo soko pona do mutu azana kisi soke simbelio za na gwa neti nga sikoyo nana nga bouddhisme
église sineza raté na bigake malamu na mabe o nga na bigake na bigake na ko sa Adam slikamote po ya mabe mais nga osala nga banko musu na roba no bengo banda lelo ti lobby ti fona benga mutu musu tala yebisa échappé soto kutani ngana yesili osala ngo sko pona ni parmi bateau yo balanda ko bosala émission tenga ta émission te to na makambo na biso fa to kuta na yer mo boye to komita bano benga na boye komi pe passe na modie mende nini ya mutu na yo kaka ye moka yebi ndenga oke na ngo Adams na bige mo bobe bima ba récolte na on pensé na dans le mo boye Adams solo na pensé na mais pas faire le rôle bezana nous bon aux nous par rapport à l'idéologie aux nous to yebi aux nous maintenant particularité ya nzembo na yo mobobé ndenge yo moko kena ngo par rapport à nzembo déjà parce que marché ça s'attirer balbum peso bima entre autres nzembo ezali hein te ba générique des ali nzembo te ba générique so ba générique ali nzembo te bino boko repepe na générique oyebi biso na trop c'est ce que mambo o ezalo ka bilo aussi balambaki oyina ndo sono sona kena fungola livre na bana to na page boye te donc disque c'est bêta qui déjà to zaka ebima nzembo no particularité ni niveau total bien échappé au toyebi déjà par rapport ya ba solo vocal na o sala mais ce que par rapport à nzembo tous l'échappé ni vraiment tous l'échappement surprise tous se comprendre d'échappement surprise obo satanaïté le bus là tous le côté ba so on doit rendre compte rien à voir on a ba so wana rechapoter rien à voir olinga polele mbana comme banze comme linga rien à voir kotwana o dona mobobé abesanyaga babenga ya moto yambo babenga ya papa Melina babenga ya bako wasko na okumisa e ti na okumisa siko na ninga pesa nga nzembo mutia malamu na e na yaga boye rav 4 mbala moko na chanze benzula na koti boye likampa bana na kota design ngoyo donc voilà total na ngana doso tana bena po doso tala na ya omonike oyambaki mo yambaki te ba mission orchestre na bine belé pe do se na yembe ba mission na litrage na VIP chapeau na ni kota musique pe so batali pena azana moi ba makambo mutu boy ndenge yo mo mona te na zo mutu te mais na bana olinga nde vie jenga ka espérant maman na fana baka moi mona moi mukende nya yo ka père wana on est ba constatation mokili akala ezalaka ya ba Kristo lelo mokili komi ya ba pagano oroye na koka moye baninga na bisengo ngana kolela ma siko ba chanter msoko za bonga vandiawa donc banalité na banalité mon homme ça va chanter ce n'est pas créer tu aurais ma bien voix c'est mais de se péliciter bateau au ganga pe charme ate est-ce que échappé oyebi le seulement to beta makala mingi te ya papa moko ya mabe atikela bana mo bitumba ayebi ke bana opi bana mo makasité mais père bena bimisi bango échappé miembe échappé bima tena lo ba boise exemple na nga c'est-à-dire bango ba bimisi ngate c'est ko ngana lo ba boye c'est-à-dire père wana avant ni pena bo yemra vandi a pe makasi mais habite bana boki no buna mais ibike non déjà bana ba makasi te ba beta bon bibotu les padres est-ce que a se retrouver le rôle là père wana te o ya bimisa bana mo ba makasi te ba beti bango au moins non ne de la no boy ki mutu yo mo pe salaka ki mutu yo mo pe salaka siko yo commerce o pesa bato mo makambo
bato baza na compétence nango te opesa moto ayebi no demi ton te ayebi fausse note te opeseka nzembo est-ce que atangaki nchiki mpo lekuma mpo otya nzembo fo ntango osomba nzembo pa parole bosano analyse nango bino moko botraite yango ngai na plus de 5 chansons grand prêtre aboyaka kaka échappé oyo te je me souviens bi pues banzembo tuna oyo nango boyaka bi te eya mpo na bolamu na yo ntango oya na oyo ya bien topona ngo mbamo bato baoboya yango te préfale mobobele biso na ebimi te so koti Paris belle donc Europe tout ekangi déjà parce qu'on a l'été ka bakota ba Australie banini bakoto wana tout mobobe kanga déjà bela père na bino ko aoza pena boye alali kutuna pori me bana ba obunda kuna omoni lelo ndetse ngai patron nga ay manze mona na plaisir eza ba patron mususu kasi de mozo ba botikela bango bitumba do bitumba ba pese bango guerre zaki ya age na bango te voilà fay bazela ba ko mata le ko échapper ba améliorer sous ba kola bref anomoni on a le roi Thompson Valexi Mungwa ba pese na kwa ngeteba olia moneni mais banzembo ezate ba générique mbeza na marché mais banzembo bina rumba moko bina ke no ki rumba ke rumba moko bina ke linga bina ya ko karesenga ya ko pimis ezate papi kake ba rumba bongo yate moki wona ko bozoka ke tongwe bokota na dadi loboko boko pepa nzembo ngana oyoka mwa muke ya ngwana nzembo poka le padre ayembaki na bien talaka nzembo wana asela ngo promotion te mais ekoti voilà ibonga bisinga chape na bimisa nie nini mais na kamo ati lelo to uti kota ba este kuna na bunia fo mwa nzembo wande kanga kuna apa wana bon non réfléchir non réfléchir ouais Fabuka c'est pas ça les banzembo bien let's say des albums chanson c'est beti non ba Jojo Ngonda non ba Tabita non yoga ba nani mutnabiso hein pardon nzembo kabelo eza bien ono kabelo na pese mbote na Paris so nzembo ya chef na biso eza bien 4 eza belé bani na de chapo nzembo yo 36 chansons na be pour des paroles na bango te wana koki. OK c'est bon merci pour la réponse sur 36 4 papa chéri pas bimisi nzembo correction eza bien et tu watana be pas bimisi bem na ye eza bien voilà c'est ça merci échappé yoka ngamna na rappeler mon so bimi fona yoka on a jugé sans polémique sans nini ba c'est la kaka les autres ya on a vu ba générique ezalit ba générique ezame ba nzembo ezabe ndeti générique ana papa kimanda kwe alanda bilenge afumbwe sagala yu sagala yu nga bima mili na ba biloko ebetaka na mili poso na bina tia facilité na biso eza lokwa na laka pour biso pona mnito bi nzembo leki to cheze ya te to bobeta na moto ya biso on a bien composé par Yemo le padre tu cheze et le combattre en ezate bana facilité bima 4 minutes yebisanga générique ni ebime betian yemo ko dobike o wana otolo ba kala mais eye langa na tête kala zaki moi concurrence loyale ba oba bimisi ba otala. Merci échappé pour le temps
parce que tu as moi mon boulot, boulot sans polémique. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de cet élément. Tes fans, tes amis, public, il y a J7, le padre Baolanda à travers le monde. Les tout derniers messages peut-être on a pensé qu'il y a tout naoté mais yo linga qui na tout nayo ko lo bango sko na caméra wana baotala à travers le monde micro nayo yango et puis parler la biso ka to si sana biso te ngana osenga bango service mo boy ba yedenga nan ba pesa ngape le toy nan ngape na pesa bango sko mo bobe ba yoka po ba confiance ngape ba vocal no tu ba yoka ngo ba nini ba dutu o kada de Diblack abengi ngai ya na Toulouse tara échappa ko ta ba Toulouse son akela na ba Grenoble na mona ba Prince Toumonio le sol na Grenoble son akela na ba Belgique na mona ba boze la ba mobobe ba Existo la ba Gloire Ntsai Idrish da Costa ba Trésor Soki ba Zebele na zongi suna Suisse na bandeli su papier de Berne Motema Sandra Love. Étoile de Neuchâtel. Ah oui bien, oui bien. Ah. La boîte qui vient dans Willy Mouchen. Dans les 30 jours. Ah. On l'aura bien informé hein. Moi on est systématique coin. On m'a cassé côté on. Oh toi. L'Alexandre Liba là-bas on a TV. Alexandre a TV, on a passé couple là-bas on mbote. Au moins jeune moi boga on a moi bien. Na pesi de Diblack mote non ya mta direct Diblack mta direct na Toulouse au moins ba Trésor Soki na qu'est-ce qu'on a Luanda ngala mission international est-ce que Luanda na mona ba Fisto Gaz na mona ba mère na biso ce qu'on a populaire mère moi bien c'est na biso moi bien en tout cas ya biso bien mamundele na populaire pour Luanda ngo dozonga ngosusu apesima sananga beber kayilu mbote Gelor Maimbi mais ba mesana ko benga ngasko échapper les maintenanciers échapper les maintenanciers na sima makambo moni ba départ ba mambo belé mais toujours échapper na temps azonga na vie hôtel tazanga na vie akanango pona otinda mna migulo fubo côté là bango tina ba parler boy ba source na bango nous sommes mbanga na TV mais batiki la game espace moi mukia cheka mu Kongo boy pourtant wetana na PC c'est le scram mbote akomelenga na Facebook mo bobe en tout cas des gars Vero Genonga le mokolo ngabenge mokolo le colonisateur toujours na tavena nga mishokoto fiama buya mayola wana ceinture na ya na zungi susu bera de prince des amunda to aussi ça bera de prince des amunda mbanga danger mais c'est versas ya dada mbanga danger vraiment mukolo apesa atelier bien ya chirigola omona Serge Boula le nécessaire Serge Boula l'impresario. Je reste Peugeot, mon ami de tous les temps. Place Limenga, ministre d'État, Miguel Bakinama. Pour nous, Chelinga Bolo, comme le roi, Maya Lobo, Tebachelo, Maya Lobo, c'est rare quand la musique a caractère. Maya Lobo, Bacheli, Pavadocha, Bachelo, Monaka. Bah, Baxilo, Karate. C'est quoi? Ça, il a vu ce cas, Babylone, on a Miyemba, Pangana Sisana. Biyemba banda biso kaka lekeleka pozo mataka ndenge varie wana na kosala nga vocal na komisa le padre te babenga yo moto yambo bato baotala bana posa bayoka basolo vocal na wana esa bango ezongisa bango mapole lwemba nazobange komelinga bangambo na la vie soki bolingo ezalaki ata bayini tende nasomba nyonso na bomba ozala wa ngai baebisinga kutu na mbwa alingaki asuwa bino bolingo na yo elingi ngati bakangaki yo nai na ngwa suma fandeli yo na kiti ye abebiseli yo mpe mbati
Amena mokonzi Asmi Delgado. So balongola iba pli. Akokyo benga mane pule mama. Angwana. Yasuba le padre. Babenga yo moto ayambo. Babenga yo papa Melina. Babenga yo bakomonya sote okato kumisa peto ndima e. Lelo babengi ye Jésus le padre e. Lelo babengi ye papa Ferrari de. Bako jige. Échappé na Jésus fara e kota kota. Bibi mukolosa avocat yanga na zareza na répétition ka bokoti ka mba mo biyemba yemba bu bi échappé lukani pa faire. Te siko muninga ne na bwenga na zarata na mela mai. E meleli nanga mai ya pena ben inspiration na ngo. Anga na bena produit pena les galactiques ya les pas de produits que beaucoup chat disent. Nga so na e couleur na ngo mona rare. E salaka wane vande pepesi ide. E pesi na couleur. Wa do sisi na mse meswa. Wa des personnes très na bango ezate. Bon. Na pesi fe na pepe ki bala mbote. Na pesi Nora digital. Na pesi El Brand Banzuta. Na pesi na kena Patricia Konde, Patricia Tacha, Chuchuna Tatilia, Merci vraiment échappé Nzita Muzikana, l'homme de Mobobé. Les naloba qui trotté pour nalinga kinde ezala boye yangano bano rosalara reçoana vraiment ngana échappé ou soit toka bwana bible le ba soki loboko na moko ezo déranger ezo tino mabino sani ya on a biso échappé na kati na ngama bango tout ça na biso soute zana mamuna on ba faire no ba musique no beta mais na comprend été le la moninga belelinga bon merci quand même l'équipe nango bien. Je salue Nora Digital moi c'est Sika moi si Nzambe Alekisa Pena Soukali depuis Mikili na Pesiombo t'es vraiment ma consoeur de dedans on est ensemble qu'on nous allait vraiment bambote belé Nora Digital ici c'est Paris ne tombera jamais par rapport à je salue c'est le Oscram plus 10 Papa Mapassa l'homme de Wenze Aminzimba ici c'est Paris toujours carton na système nango moko zo pela yango moko sans yo je salue Andy Bokechu ya bandi je te salue là où tu nous suis système toujours niakese merci à vous tous qui êtes branchés sur www.elengakongotv.com Nédologie toujours ya Made in Congo. Merci à toi vraiment qui est derrière la caméra pour ces belles images. Merci à toi vraiment pour les sacrifices. C'est pas donné à tout le monde. Ça l'ira bien. Tu m'as honoré. Ça l'ira bien. Au moins on t'a honoré bis échappé. Ouais honoré go. Ma grandeur na yana kilo. Na ba fraîcheur on a mais en diminue vanine tout ça. Donc, merci pour l'honneur. Please. Merci à toi, Nora Digital. Clarisse Bibinda, on a pêché beauté malgré Bibinda, Clarisse, beaucoup tabaran de Moussouté. Vedjani Sita Tsungamputu. Vedjani Sita Tsungamputu, Motema Nita Sita, Naromo Boakao, échappé à lobby. Numéro Yangwana, Facebook Yangwana, Dame Solo Moa Soukanzambe. On a vraiment Mami elle si mojali si la baronne puis mbote iget kasha la motema ya shanga na convatri depuis London on a pesibino mbote na la madre Edwige Kabouikou et pourquoi pas à celle qu'on appelle Laetitia qui tient na motema ya Roby Gianfranco au festival de Cannes Bicap na pesi Nikim Poto maman na Meliette mbote belé grâce Bilonda Miss Alma et bah condoléances na José de Londres venanga autopèdre papa vena so sida bilele na kin déjà toza na bissoir pour na ko lelano ensemble courage belé et puis na vena biso pe apo
Firenze au Pedre Père Naé, condoléances toujours. C'est la famille, on est tous une famille déjà. Merci à vous tous, nous sommes arrivés à la fin de cet élément d'ici là. Portez-vous bien. Amédée Mackenzie, il y a Sandra Maya. Amédée Mackenzie, il y a Sandra Maya. Et pourquoi pas, Dira Makaya plus que prêtre depuis Paris, on a 5 exposats, 5 exposats D, plus 0-0 et Chapa commis par rapport à G dont nous sommes arrivés à la fin. Le padre depuis Palais. Merci à Héritier Watanabe, Goga, Gouti, La Pulga, Costa Nostra, l'homme de retirade, carrière d'honneur, Bicap, bon séjour depuis Atlanta. Donc, merci à vous et on se retrouve prochainement. Merci. La mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga Pro.